Personnalité. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Kaka ndenge toebisaka na bino na la personnalité TV. Tozaka toujours na ma solo ya lopango lelo. Toza précisément na télé na quartier Kimpoko. Esika wapi bazo teka ba mapangu na ndenge ya kosakana te. En tout cas, tozalaka wana pona bino, totambolaka pona bino, tozo disposer toujours batana biso pona bino bozwa biloko ya kitoko parce que toza na besoin to longwa na vie ya kilocataire toko mape na ba mapangu na biso. En tout cas, Arlette Matoko ya bino yangoyo sans plus tarder. Kaka ndenge boyebeli na la personnalité TV totambolaka toujours elongo na équipe Mumbaya ba commissionnaire oyo baza international ba commissionnaire oyo bayebani o balakisaka bino biloko ya kitoko biloko moko eza na problème te tango bomona rabiso na mama Patricia na mama Mabe Zero elakisaka que ba bisiko to niati bisiko to tie bitambe epesa meli biso pambate yango eza na problème ata mokiete. Sans plus tarder tokotisi bongo mama Patricia yende akopese la bino bana poto kandenge to salaka ba maître ya ba parcelle et puis akopesa ba prix na yango kande to salaka ozana besoin ya lopango yaka benga la personnalité TV ozala jamais de simbote maman. En tout cas na pesio merci parce que opesinga miko. En tout cas bana poto nazo pesa bino bambote ebele. Na pesi bino bambote mingi ba o nyonso baza na Angola ba na Luanda na pe bino mbote. En tout cas awa toza déjà to se trouver déjà toza na mai en sele oboyo kaka mai en sele yango bozo mona bino moka bozo mona bandako yango ndenge bazo tonga ndenge mapangu ezo sombama to yebisaki bino biso toza na ba mapangu nyonso o eza na ba prix nyonso. Soko za na 5,000, soko za na 7,000, soko za na 3,500. So eka koluki kaka agence okute na mama Patricia na Mabe Zero. En tout cas toko pesa bino biloko ya bien. Ande za boye lopangu na biso eza na longueur eza 36 na largeur eza 40. Eza kaka likambu ya masolo. Mapangu babandi yango 5,000 à discuter. Eza 5,000 à discuter makasi kaka yo moko. Ezande zabo esoko kutani na kolo nango ko banga na ote. En tout cas lisolo ekoleka nango kitoko makasi toza na posa na bino boya ba mapango eza etondi na selezo luka batu basomba toza na posa boya poto tondi samboka na biso. En tout cas, kaka ndenge mama Patricia auti koyebisa na bino balanja la personnalité TV. Tozara na posa na bino mabele meza likambo mabele bozongela biso peto mona ta bilembo kande babara 6 bedimbu ozana poto otiki penza bilembo ndenge toti koloba sisa bidimbu kaka ndenge toyebisaka na bino bisika bomoni mama na biso atelemi mama Mabe Zero eza esika lopango na biso ebandi. Eza esika lopango na biso ebandi. Bozomona ye azotambola wana azotambola azola kisabiso esika lopango na biso ebandi et puis esika lopango na biso esuki karande balobi lopango oyo na kati na yango eza na 4 parcelles obozala jamais dosi batiango mbongo ebelete babeza kalikambo 5,000 obeti masolo. Mama azotambola ingénieur Meti azobenda penza bilili malamu balakisa bino esika lopango na biso esuki. Naebi bien boza ebele bokota misusu esi bokoti wana esika mama Mabe Zero atelemi eza esika lopango na biso esukeli. Eza esika lopango esukeli etomoni ye a continuer lisusu azo continuer azo lakisa biso longueur na largeur ya lopango na biso ndenge ezaleli kande babi eza 33 sur 40 azo tambola po alakisa bino.
en tout cas eza 36/40 azotambola donc bosa na lisute na kangai te eza 36 azotambola bongo azolakisa esika lopango na biso oyo tozoteka esukeli car nde bozomona ye azokende ndenge mpe bomona lopango na biso ezokenda en tout cas lopango eza tellement munene esika telemi wana na musika esika lopango na biso esukeli ebongo na sima na ye eza balabala esi déjà bakati balabala eza teke ono bakokata soki lopango bakati ndambu te balabala ya monene eza déjà balabala o mutuka ekokota na entrée ya mai ya pembe okoti ti na kati ya lopango na yo soki olingi otonga Tricia kota nanu lisusu parce que au PCI biso prix ya lopango oyo olobi bazotia yango 5000 batie combien de mètres sur combien? En tout cas prix au batie awawa eza 5000 à discuter. Eza likambo soko lobi bakatela yo bakokatela lokola 20h sur 18. Soko oye eza likambo ka toloba likambo ya masolo kaka. Soko ye na 4500 en tout cas marché ekoleka nango pe euza kitoko makasi. Et bongo siko balanja la personnalité TV lelo nga no discuter pona bango so ba na 3000 ba ozwate koto. En tout cas babanga na bango te mabele eza lokola tombola to sepelaka bana poto baya babanga na bango prité babanga prité baya ezaka likambo kaka ya masolo eleko kata nango ezalika problème ya mbongo. Mbongo nde mokonzi sika obomoni mama mabe 0 telemi pene ya mutuka elakisi ke mutuka oyo eutaki banda bisike eutaki ekoti pena na kati ya mabele précisément esika lopango tozosela émission ezali esika telemeza esika o lopango na biso esuki tomoni mutuka pe eza pembeni en tout cas lopango eza tellement monene kande balobi baokata yaya nyonso tu bakakolaka kaka nde nebisaka bino ti na ti tozo koba na bino et ba voisin esi baza déjà donc awa bazo tonga donc moyen ezate moyen kopesa la bino ezate bozomona ka ezotonga ma chaque jour lokwa kande toliaka nguba ndenge pe koto batu basomba bazotonga mingi eza bana poto nde basomba parce que koto yo ezesika bilenge ezolala do esika kine ezolamukela eza koto parce que ba site touristique ya toko eza awataka tokoti na entrée ya mai ya pembe cela veut dire que en tout cas ezesika moko ya kitoko obukozala jamais déçu ba téléspectatrices nyonso ya la personnalité TV en tout cas ya bino yango wana MBC bazabakana tozokoba toujours kolanda homogénéen John Kimbambo en tout cas tozokoba toujours kotalisa bino kaka mabele bokoba kotala po bokoba kosomba wana ezande esengo na biso tongo bino bozo somba tozo sepelaka ya trop bana poto o batika mabele mamekala bazongela biso batika bilembo tuka tozo zela bino maboko ya kufungwama toujours ka ndenge toyebisa na bino tozo benga bino bana ya poto boya botika bilembo na kati ya Kinshasa esiko bomoni na telemi na simananga eza na ndako moko ya kitoko ya kolobela te eza pekara ya muninga na bino mwana poto ya solo atiki atie bilembo na kati ya Kinshasa kande tolobaka mbokelengi tolingaka bongo te biso tolingaka nde boye na kati ya la personnalité TV ezolakisa ke na kati ya tele makambo malamu ezali talaka muninga na bino auti poto asombeli bino tongi ya kitoko donc sans plus tarder photo kota totala tola kisabino bilembo o muninga sali po pesa bino courage balanda la personnalité TV en tout cas boya na kata télé boye belé boya ko somba bino pe bo beta babor na bino ya makasi kaka ya boya en tout cas awa match za kitoko o wapi non seka po na kanda te po eloko en tout cas et sepeli singa ya sans plus tarder car ndene na bisa bino ezali kambo mabele mamena la personnalité TV en tout cas éclairage et si epeli motorobo mango azate toza déjà na kati ya lopango ya moko na bino
ya mwana ya poto ya solo solo andimi kotika bilembo na ye na kati ya Kinshasa. En tout cas azobenga bino baninga na eba na ya poto ya solo solo bisika rosomba ya ngoyo ntele eza esika bilengela la ratala rara tokoti na entrée ya mai ya pembe. En tout cas lopango nyonso bozomona ndako nyonso ya kitoko bozomona ezaka ya muninga na bino wana tozo tambola poto la kisabino ndaku ya kitoko oyo tongami na ntele epa ikaka ya muninga na bino eza na maboko ya mutu mususu te. En tout cas so tiki bilembo ya boete na kati ya Kinshasa ezala mwa pasi donc biso tozo benga bino tozo koba ko benga bino po toza na besoin bolongwa na vie ya kilocataire. En tout cas asomba place moko monene oyo ezo mesurer 35 sur 30 ndebo moni lopango oyo ezali eza lopango mo ya kitoko atongiango na ba norme moko ya kitoko na ndenga ko sakana ta tuka bana poto soki tozwaki image oyo eza poto pesa bino courage to pesa bino courage to pesa bino posa ya kokoba toujours ya kotala la personnalité TV bomona ndenge bandeko na bino bazo tonga bazo sisa bidimbu na kati ya Kinshasa. En tout cas na ndenga ko sakana te vraiment na linga bino makasi yango naza na besoin bomona biloko ya kitoko o nyonso eza lopango ya mutu moko eza pe kaka ndaku ya mutu moko nde bozomona ngwawa awa eza bongo sima ya lopango na ye tala sima moko ya kitoko sima moko ya kitoko. En tout cas batu pe batongiango na ba norme moko ya kitoko oyo bozala jamais décis so bosombi na kati ntele courant ezali mai ezali. En tout cas bozala jamais décis na esika boye omonela ngo wapi ndako ya kitoko boye so ina ntele te epa muninga na bino mwana poto yo mutozo sakanela mbongo ti lelo oyeba importance ya lopango te matali yo nga esina lobby déjà nazo benga bino boya ebele botika ko sakanela mbongo na ba divertissement oyo ezanga mutu ezanga makolo. En tout cas botia mbongo na bino na kati ya misala wana bozala jamais déçu. Lopango ya munene oyo ezaka ya mutu moko atongiango kitoko o wapi doneti kaka na poto mais toza na Kinshasa na kati ya le précisément na entrée ya mai ya pembe tozalaki libanda ya ndaku na biso siko toza na kati ya ndaku yo mutozo sakanela mbongo c'est le temps o na la personnalité TV balobaki te lelo to lobby yo mutozo sakanela mbongo na ba divertissement inutile ozo koba ko sakanela mbongo na chaussure ne lamba na griffe otika kombo ke yo mutolata kayaya matali yo olali batiki yo kiliba. En tout cas match eza kitoko lopango yo ndako toza na kati eza en tout cas tellement kitoko nde na baki no se kapona na kandate parce que lopango ndako oyo eza ndako mo kitoko bino mo bozo mona tala na kati nango biloko nyonso ezali o eza ndako eza nanu inachevé nanu ba chevango te mais tala bilengeza na kati ya ndako oyo tala bilengeza na kati ya ndako ba chambre ya kitoko nyonso eza awa eza ya kitoko. En tout cas na obenga bino bana poto ntele ya ngoyo bana poto ntele ya ngoyo boya ebele toza na posa na bino bo s'investir wana toza déjà na kati ya couloir tozo mona ba chambre zo continuer toujours atonginda kune kitoko na ba norme moi je peux dire international. En tout cas venez boya na kati ya ntele boya ko somba vous ne serez jamais déçus na la personnalité TV po tozo pesa bino nde ba courage to pesa bino makasi ya kokoba toujours ko somba mapango pe ya ko tonga biloko ya kitoko boye pona ninte otonga pelora kitoko koleka lokola oyo. Ça continue toujours sur la personnalité TV kaka ndenge toyebisaka na bino biso. En tout cas toti karapena bangonga na biso na maboko na bino pona kolakisa bino biloko ya kitoko. Esiko bomoni mama mabe 0 atelemi alati mo Kristo azali mwinda ezesika lopango na biso ebandi. En tout cas tozo continuer nesika oyo ezana 2 parcelles na kati ezana 2 parcelles na kati tozo tambola pona kolakisa bino concession ya munene na kati ya ntele esika wapi biloko ya kitoko ezali
bisiko bomoni ndako tolakisi bino wana eza ngo ya mutu mosusu te ezaka ya moninga ya bino mwana poto aniati bino alie bino 0 sur 10 na bato nyonso baosomba mapangu te. En tout cas sans plus tarder tokoti mama Patricia kotoyo batieli biso mabele na kombi. En tout cas bana poto to ese bino boya kaka ebele bino mo bozo mona tale bela mabele nde tondi nango na kati ya nsele ezoluka basombi ezoluka bana mboka baya kotonga mboka oya bino mboka bovanya neza mboka bapaya posoke ekwei oloba te na kiti na ngaka na aéroport awa mbala moko ine na mutuka nubi beti makolo yo koti na kati ya lopangu na yo talaka mapangu o eza nango ata ba prix yango ya ebele te taba mbongo bokotaka nango na babwati bokenda kotala bafali kuna mbongo wana ko okangisa ngo awe kosoma mabele na tala muninga na bino voisin mwana poto tala ndenga tongi beti or moko en tout cas ça biso ne sengo tola la tana kati mais na osenga bino boya bokita mabele za nango cher te bobanga na bino te ezaka 5000 la pamba wana 5000 na mbongo na biso ya ba congolais mais na mbongo na bino mindele za 5000 $, bokakoli soko za na 4500 en tout cas mabele ekokende nango ozwi mabele na yo 20 sur 15 otongi ba otabaninga nde ba otonga ba vaze bino mo bozo mona kaka wana sikoyo 5000 à débattre sous 4500 wana bote combien de mètres sur combien? En tout cas na façon bazote ka mapangu 15 sur 20 longueur largeur 15 sur 20. Ok, 15 sur 20, koyo soki balanzenso la personnalité TV, ba na 3500 au lieu de 4500, na 3500 ozwata kozwata. Mais ezaka likambo masolo bobanga kaka te po mbongo ekataka nango makambu mbongo ebangisaka mabele eza mabele mbongo eza mbongo boya kaka boya bokosana nini bokosolola bokoyokana kaka na terrain auto telemi ya munene oyo eza na combien de parcelles na kati? En tout cas na lopango auto telemi ona miniti oyo eza mapango eza 10 na kati mapango eza 10 parcelles ba 15 sur 20 ba 15 sur 20 eza quoi 10 parcelles ba 15 sur 20 15 sur 20 eza 10. En tout cas bana poto ya bino ya ngoyo tolakisi bino voisin otala bino muzuri kaka kuna na kati pena ya poto atongi eloko ya munene mama papa longwa na kati ya distraction yo moto lali atukala muka na pongi éclairage esi komelio na misu luka ozwa mabele na yo mabele mameza likamba mabele mama Patricia tolini nyoko pesa na batu oyo bazo sakanela na mbongo na ba divertissement. En tout cas nazo pesa bana poto toli ngai susi na nga ma Patricia na les commissionnaires en tout cas na potaka ngande na zaboe mais na pena ba mabele na nga pona ebina otonga pona mboka nazo senga bino boya so iboye bokozwa pe mabele moko ekosani ovanda no kimia awa courant ezali en tout cas mai pe ezali bokozana problème mai te bokozana problème ya courant te talaka ndenge biso ba commissionnaire na mabe 0 en tout cas tozo tambola na bino to sepelisa bino boya ebe tozana bosengi na bino makasi lelo nabi na pesi no maloba pe e pa mama mabe 0 pesi no bana poto bazo lala pongi ti siko bango éclairage ne koteli bango te pesa bango no toli na kati tele awa biloko ni ozomona libosa ko banda maloba na ngai na pesi bino nanu bayo bambote belé en tout cas tala ngai nde naza nango awa 3 parcelles yanga moko naza nango 3 parcelles mais nazo sepela pe bino boya pa ba oyo bayaki pe bazoya bazotonga le bazaka pe neti bino en tout cas soko somba ka bijou belé bomba ngona na mali somba na parcelle ata 5 toko sepela na tolia kanda na ata 5 parcelles sombiango biso toko sepela makasi na musalo tozo sala tolia kanda mabe 0 peseli bino bana poto abi mikolo zono ba bijou tika nanu so oza na robomba no na kati ya mal oza na ngo wana mbongo ozo lingo somba ba bijou mususu s'investir na kati ya mboka no Congo yaka ko investir na mboka no Congo mama mabe 0
bana poto bakomi ko bangaka ba coutumier bazoteka bango lopango moko na 10 personnes. Est-ce que oyo eza mabela coutumier te? Eza ya coutumier te, ya kolo nango asomba pa coutumier nde azoteka. Mabele o eza conflit te ya famille o na oteka ngo ponga na noko toyokanaka te ngana bana kazi ngai eza un problème te. Eza conflit te, mais ye moto azolakisa biso mpe fo ayeba bato wana. Est-ce que eza na numéro ya cadastre, eza cadastre déjà lopango o tango bandeko bakoya bakozala na problème te? En tout cas bana poto na nde bozolanda biso toza na moi makasi. En tout cas biso toyebisaka bino topesaka bilengi partout. Biso topesaka batu mapangu moko ya kimia tango ozovanda boye ozo sentir oui naza à l'aise. En tout cas mapango nyonso bomoni oyo o basi ko filmer awa eza nango mapangu eza ya conflit eza déjà cadastré ba cadastre ngo déjà l'état déjà ayeba yango tango ozo zwango eza ka kokena cadastre que seni o renouveler mikanda na yo obandi tukotonga oza na yo en tout cas posé toyebisaka bino toza ba commissionnaire ya simanda kuté toza ba commissionnaire international o ba yebani Kinshasa mobima tango zoya oluki mabeze oluki mama Patricien en tout cas tokopesa bisika mo ya kimia en tout cas meli mai pe okitisi mutema na yo tenyoso oyo tozo sala musa toyisaki bino toza awa pona bino. En tout cas tokokenda ta wapi tozo tambola ata bisika nini tokotambola pona bino parce que mabele ezali mais tozo senga bino kaka oye lobi mabeze bobomba na ba bijou na bino bochango na ba malube koteka yango boya bosomba mabele bosani botonga mabeze aza na 3 mapango ebonga mama Patricien so na ngina loba sinaza na 6 ba parcelle kande na telemi boye yango na esa bino boya kotonga poto eza ya batu o eza mboka na biso bana na biba ndeko ya basi ya mibali o balanda biso na bapenyo so eza baya na nga pe bolanda nga en tout cas boya depuis bokenda ata souvenir ezala te boya kotonga ekozala malamu makasi. Wanezaki toli mama Patricia na mama mabeze ro bapesi batoli akanda babi boya bokenda pe kala bozwa bataille osomba mapangu te bokenda misu botinda bambongo bandeko basombela bino mapangu ba deceva bino yaya c'est le temps la personnalité TV est là pour vous ozwa lopango na prix nyonso oyo zanango so lingi lopango benga la personnalité TV tinda mutu aya kotala en tout cas ozala jamais décide to benga kabino bana poto en tout cas koto macheza kitoko. Merci à vous chers téléspectateurs téléspectatrices obolingaka toujours kolanda la personnalité TV. Merci à trop na MBC Bazabakana ya mo général John Kimbambu. Merci à trop na Arlette Matokoli Swanzambe ba diva Westwood ya Givua Mama Boko Banki na kati London City. En tout cas ya bino ngwana la personnalité TV tozoko bakara mosala kitoko tozaki wapi na tele kande na MBC bino match koto eza kitoko prévané esika ona telemi eza nzela obiso toyeli na kati ya mutuka na mutuka na biso ti na kati ya ntele to koti en tout cas nzela eza kitoko tozokoba toujours ko benga bino bana poto en tout cas bozala jamais déçu bokoba ko s'abonner parce que biloko ya kitoko biloko ya solo ezokoba toujours toza biloko ya kitoko en tout cas bozala toujours branché toujours connecté et longona Vincent Timba femme noire femme africaine Nabu merci à trop na balandinier suit à la personnalité TV pourquoi pas na famille Timba Mobimba na famille Mwilu pona nini te na ingénieur Metitima oyo azozwa bilili ya kitoko o wapi biso na bino ti en tout cas éclairage et si et bimi moi et si et telemi pona la personnalité TV mosala toujours en tout cas ya lelo na suki wana ciao.